Tokota maboko boye, c'est la révolution. Constant na colère au sakanate. Révolution. Révolution yangoyo. Tolobi boye. Toye awa pona kosala trouble te. Bana totelemaki awa mutabuki eloka mutu awa zali te. Mais toye ko réclamer ba droit na biso en tant que jeune. Jeune elobi te keza par rapport à âge. Jeune ezali mutu alingi changer. Ce que l'ingi changement aux contre les jeunes. Constant Moutamba à l'exhibition et l'eau bengi changement, lutte contre la corruption, la lutte contre la mafia. Aza homme de la droiture, mais Aza combattu na génération Oyamabe. Oya comme si pouvoir le rôle est comme jeune à Bango. Yango biso ba jeune to telemeli yango to biboye. Tokotika te soki batikeli biso leader na biso oyo te. Combat ezali longue épopée. Ezali longue épopée. Donc to soutenir Constant Moutamba to za awa to yebi tumba oyo. Jeune no surtout à soutenir Moutamba parce que azo aider ba jeune ba évoluer. Corruption et sili. Nouvelle classe politique et robotama. Yango to za colère au sakanate, ne to za boy to la te. Maramoto wanongo lelo ti to aussi sango. Jeunesse viva. Viva. Jeunesse viva. Viva. Karaboy. Je suis Moutamba. 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 Soyez accompagné, Excellence, Monsieur le ministre de Justice. Oyo ayaki ko traquer ba miyibi. Oyo ayaki ko dénoncer une association ya ba mafie. Pona ko pebisa vision ya tata mokonzi yambo. Yango wana nde basaleli complot soi-disant qui a détourné mbo. Aussi omona na kelasi biso totanga. Soki ba détourner mbongo, c'est-à-dire mbongo wana et comment on a lisusu mais oyo mbongo ezali ezana maboko ya justice, c'est-à-dire tu dois comprendre que le ministre a traqué Joseph Kabila yango wana nde comme Kabila tikela kibiso ba émissaire na ye pona ko ya ko pebisa vision à chef de l'État de tolobi boye biso ba Tshisekediste ba parlementaire debout de l'UDPS to kondima biloko wana et pourquoi soki ba collaborateur ya solo oyo bazali ko accompagner tata mokonzi ya mboka tozomona kaka songi elongwe o ezalaki deuxième réquisitoire o amankaki madame la première ministre tozana union sa soki problème ezali. Nous avons le chef de l'État qui est l'autorité de référence. Comment se fait-il que Mbalamoko, deuxième réquisitoire, Yangwana de Tolobite, et Zana Makambu ya nyamu. Mais boyeba, Constant Moutamba Zana, Azana, Constant Moutamba Zali. Na deuxième gouvernement, à Kozalaka, à bon attendeur. Non, na complot des vieillards, au Basangani, on a bloqué dynamique, où ils allaient impulser au sein du ministère de la Justice au travers du ministre Constant Moutamba. Bilenge nyon sobayi kesika bozali, bozana Congo, bozali banda mboka, boyoka solidarité, il y a peuple congolais. Ici, nous invitons le président de la République, Yende Azali, Mouto Azali, ko jouer intermédiaire, Mokonza Mboka, stopper hémorragie oyo. Distraction au bateau bayenango, Ezali pour na ko distraire
yo na fonctionnement na yo baza ko s'attaquer na mutamba te baza ne ko s'attaquer na yo yango wana toyebisi ba vie mafia nyonso ba papa nyonso yo baza ko bakomisi moyibi sport biso bilenge toko telemela bino tina suka toko zonga nsima te soki bokanisaki intimidation bomekaki elingaki esala eloko ezali pétard mouye yango wana bachaîne bazali debout et déterminé boye te boye te ezopesa pasi po ete mboka na biso elingi moto ya malamu te mboka na biso elingi kosoutenir moto oyo alingi kimia na mboka te lelo soki tozali boye ezali mpona effort excellence Mutamba aza kosala na vision ya chef de l'État nde yango akofiaki ye mwana moke esika yango abimeli eza na batata minene oyo baza na kati ya mboka na biso batikala kosala yango te nayebi ete ezali mbuma ya manga oyo eteli likolo ya nzete nde yango bakobamba yango mabanga lelo oyo na Kisangani tokomi kimia eza na bavictime de guerre oyo bato bakufelaka bato mbula na mbula bato baza na kati na mboka na biso mutu ata moko akolobela bango azalaki te kasi lelo excellence Mutamba aye kotelemisa fiva oyo etelemi na Kisangani na chopo lelo mutu na mutu akomi kopangusa pisoli na ye ntango asi $2000 na ye aki atongi ndako na ye ebukanaki na rebellion ntango baugande na barwandais. Merci beaucoup biso bagene ya Congo na mikoleka Kinshasa na yango tozomona bagene batelemi balobi ke te chef de l'État kota na likambo tolingi te olongola Constant Mutamba oyo mwana mayele mutu azosa tika nzambe akene na liboso. Merci. Viva! Tu es comme mettre en garde ba communicateur oyo baza obebisa réputation ya armée na biso. Toye komona ba vidéo moko eza ko circuler soit disant que le général Tango Fort a rejoindre M23. Eza lokuta munene biso en tant que bachisekediste nous allons accompagner de vrais collaborateurs du chef de l'État. Ezalaki au général Gabi au chef à maison militaire, il y a chef de l'État. Et l'ongwe oyo, et comme oyo, tu es comme on a dit, Corneille Nanga ne cesse jamais de financer les communicateurs au sein
de notre parti. Nous les mettons en garde. Biso tokozala sima ya armée na bi et tosengi na tata mokonzi ya mboka afongola misu na makambo etali Goma. Baza kotrake baimboka, vous n'avez pas l'idée. Et nous interpellons la communauté internationale. Toye comme un silence radio. Ce qui va se passer aux États-Unis. Biso tondimi yango pe tozo soutenir yango. Mais l'Amérique a conçu qui se kaka na ba partenariat. Il doit traquer les terroristes du M20. C'est pour cela que nous avons annoncé marche Mokoloya vendredi devant les ambassades des États-Unis. Tosengi ba jeune nyonso, ba imboka nyonso, va accompagner biso totika memo parce que trop c'est trop. Et nous avons dénoncé M. Kabila Azal va se préparer à s'autoproclamer président ya Est. Biso tokondima balkanisation. C'est pour cela que nous demandons à la communauté internationale baya basuki sakaka makambo toza ko signer partenariat. Esuka kana makambo bakare minyete. Esuka kana na makambo ba financement te. Nous avons on a besoin de la paix. C'est ce que nous avons besoin en tant que les Congolais. Je vous dis et je vous remercie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.